ingeta tokota bandeko nanga tokota awa makambo ke zongi kande tolobaka toujours et encore que non na Congo na biso tolalaka tolamuki na ba dossier na Congo na biso tolalaka tolamuki na makambo ya sika na Congo na biso tolalaka tolamuki na ya somo bandeko nanga lelo toye lisusu na makambo ya somo makambo kobanga makambo moto concernant la servante de Dieu Mama na biso Laure Mbongo Lemba donc tolobaka mama Laure Lemba aza mwasi ya papa na biso Christian Lemba ebele ya bato toyeba papa Christian en tout cas kande na lobaka toujours et encore papa Christian aza mobali moko parmi mibali oyo basutena basi il y a de ses maris aroya abali mwasi ayebike mwasi nanga aza na mwa don moko boye sko ya autant l'intérêt na ya yebike moi shoyo soki peut-être lelo moi don wana na ye komi ko panza na batu ba yebiye to mokili yebiye peut-être moi si oya bando mona langa to moi si oya ozala lisusu nanga te omona mibali mosusu babomaka badon ya basi na bango mais c'était pas le cas avec papa Christian yekuto azwaki mbongo oya bando kangisa pona dot pona obala mama Laure Mbongo ayaki penza pona ko soutenir ba œuvre surtout ko yemba ya mama na biso Laure Mbongo yango je m'excuse na betelaka toujours papa na biso Christian Lemba maboko chaque fois que na salaka émission bandeko nanga kande na lobaka pasi pe mawa toye lisusu na makambo mama Laure Mbongo na ndenge moko kandenge boyebi bandeko nangai avant na ya kokota kuna moi ba joyeux anniversaire toyebi ke na kilelo oyo eza na bato ebele bazo célébrer ba anniversaire na bango yango toye ko souhaiter batu nyonso oyo ba célébrer anniversaire na bango lelo en tout cas joyeux anniversaire wana na profiter na occasion ya lelo pour dire pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon très cher époux Monsieur Francis NM de partout il est déjà à Kochakanga donc wana na souhaiter ba joyeux anniversaire lelo penza eza mukolo na ye lelo penza eza jour oyo abotama wana na profiter pe na ba onyoso babotama lelo en tout cas joyeux anniversaire et pas na bino na système kaka ya bien nos sincères condoléances na ba onyoso ba olela toyebi ke c'est bien c'est vrai to sala ba émission mais il y a de ces personnes na minute toyo bazana coin ba olela papa kufi bazana kwa ba olela mama kufi bazana kwa ba olela mutuki nganja kufi toye ko présenter nos sincères condoléances bandeko nangai na ndenge moko ya bien moi parole d'encouragement na ba onyoso balandaka Étoile Ines TV soki ozoleka na ba moment très difficile Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu moi sensibilisation na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko la famille ba mapango ya koteka yango yo kandenge na lobaka toujours et encore sombelaka bana ba mapango en tant que parent ezalaka responsabilité na biso ya koveyaka sur l'avenir de nos enfants ezana ba parents mosusu bango bakipaka na bango te mwana azala nango te akokipete yango bokomi komona bana ebele lelo bakomi bakuluna pourquoi parce que il y a de ses parents tango bando zwa na mbongo abando kanisela bana te donc yazo tiaka na mutu na mbongo comme ekoti mbongo comme sali mbongo comme kendaki mbongo comme zongaki
bandeko nanga en tant que parent il faut to yebaka kozwaka ba responsabilité na biso sombaka lupango ba mapango eza nango $750 ya pamba oyebi ke futur to avenir ya bana na yo eza nango assuré ekozala malamu mingi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya mama na biso Lor Lombo. Lor Mbongo plutôt, mosusu na benga kai Lor Lombo, mais kombo na ezalaka Lor Mbongo. Ya zamutoba or na ba mbongo na ndenge moko ya bien. Nini ezoleka bandeko nanga makambo nini esali keno leloto ya kobeta masolo. Avant na kota na mamo zindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo. Chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na madame Judith Diampovisa et pourquoi pas madame Pacifique Kion. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu kandenge tobetaka masolo kande to solo laka kandeke to yaka mbangu na lombangu nyonso la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na Gavker place ba solution ya kitoko ezali. Na yebiteni nezotungisaka yo na yebiteni nezolelisaka yo ezala batu ebele omona o nga kolemba o nga mukongo pasi o nga hémorroïde la famille wana nyonso ba solution eza nango kaka na place moko ba solution eza nango kaka na Gavker na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà.
Bande kolanga tokota na mwa makambo na biso kande to beta makambo ya mama na biso Laure Mbongo. Totaki komona mikolo leleki awa, c'était l'anniversaire de la patronne Poutine de l'écriture bana octobre. Ayaki ko célébrer anniversaire na ye na ko pesa ye lisusu ba joyeux anniversaire. Soki oza moto botama na octobre ti octobre ko sila e ozalaka yo na yo ezalaka bongo. Donc toye lisusu ko souhaiter ba joyeux anniversaire. La famille Belle-Vie Kandi a fêtaki anniversaire na ye, toyaki komona ebele ya bato basalela ye ba surprise. Toyaki komona ba collègue na ye basalela ye surprise. Bakendaki kutu na restaurant moko, bakendaki kolia, kuna basalaki spectacle moko ya olobake Marina Laba na Aziza babeba na kinzoka ezalaki kaka façon moko ya okotisa ba fanfare bakota basalela penza Belle-Vie Kandi journée na ye ezala tellement spécial. À part ça, la famille, toyaki komona pe sœur Nabiso Enis Manyanga, ayaki pe ko apparaître pe na anniversaire ya Belle-Vie Kandi, ayaki pe ko salela ye surprise kandenge zalaka. Et du coup, azaka na restaurant na ye kandenge boyebi, Belle-Vie Kandi zalaka pe na restaurant avandika boye amonaka mama Nabiso Laure Mbongo aye kokota aoyemba. En tout cas, la famille, ezalaki tellement wow, ezalaki tellement kitoko, ezalaki tellement yakobeba. Quand on a l'obaka dans la vie, je m'excuse, il faut toujours et encore qu'on a bien abattu. Parce que ce que vous avez bien abattu, au moins abattu nyonso wa wando kanisela yo, ezalaka bongo. Na babilo koneti anniversaire, neti matanga. Nde place oto mona kake, mutu azalaka bien, mutu azalaka mabe, ezalaka na ba place a bongo. Bon, donc, tu comme mon présence, il y a maman Laure Mbongo. Moi, personnellement, j'étais contente. Na CP laki. Maman Laure Mbongo, azaka kanetinga na yo. Maman Laure Mbongo, azate que non, parce que aembaka, parce que aza star, parce que aebani na mokili mobimba, yangwa community ye soute. Azaka kanetinga na yo, yepe azana makila, azana mai na nzoto. Alors, ebele abatu komona maman Laure Mbongo, kosale la Belle-Vie Kandi surprise. Ebele abatu baye koloba na mama Laure Mbongo o waneza komi kitisa azo kitisa valeur na ye un jour mosusu tokoya komona ekane to mona ki sœur Enis Manyanga na film ya mama na biso Pomba Sen si la bisalu batu bakomi koloba kino awa tokomona na ye pe mama Laure Mbongo mona jour mosusu na film ya Belle-Vie Kandi ye pe akoya ko apparaître bandeko nanga biso ba congolais mosusu raisonnement na biso bandeko nanga et comme sanga la famille et ça ba raisonnement moko mosusu na mitunaka est-ce que biso ba congolais penza tango tokendaka école tokendaka penza kotanga tokendaka penza koyekola to tokendaka na biso na école kaka tika na kende l'essentiel na la diplômé l'essentiel na la gradué l'essentiel na la licencié to tokendaka na école penza pona kotanga parce que ça makambo mosusu nga moko vraiment elekelanga elekelanga na niveau moko bandeko nanga na kamwa kana lobi nzambe o nini kane na uti koloba mama na biso Laure Mbongo azate ke non aza ange azate ke aza nzambe ten soki lelo ndeko na biso Belle-Vie Kandi alobi ke non mama Laure Mbongo naza na besoin participer na film nanga kingandi si elle est libre elle est disponible je ne vois pas le pourquoi ko tiko boya aza mutu. Et d'ailleurs, ngana lobaka na biloko neti ba théâtre eza place moko oye ko panza sango oye ko sala évangélisation ce qui est bien. O ezalaka penza kitoko. Lelo soki apparaître na film à Belle-Vie Kandi, problème eza wapi. Et puis la famille. Tango to mona ki mama Laure Mbongo, Belle-Vie Kandi azalaka na ba relation ya bien na ba mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo aza parmi batu oyo basungaka Belle-Vie sur la vie spirituelle. Musalo Belle-Vie azo sala, la famille. Kako koma ba film, kako futaka batu o afutaka chaque fin du mois. Boyebi combien ya bitumba Belle-Vie azalaka nango. Soki tokoti na bitumba o ya ba réseaux sociaux ba finga ka Belle-Vie. Soki na réseaux sociaux eza na comédienne. Tokota na ba comédienne na basi. Na ba comédienne soki eza na ba comédienne o ba finga ka makasi ezalaka Belle-Vie Kandi. Est-ce que boyebi?
alors bato ya bongo ayebi ke naza na bitumba moko eza physique eza spirituel eza moral naza besoin nazala entouré na basali ya nzambe. Elle est comme ça cette femme. Azat na ye bongo yango bomona kata na ba pasteur de la foi azalaka ya kokangama na bango. Pourquoi? Parce que ayebi ke mosusu prière na ngai koki kozala muke naza na basala nzambe o bazotiaka pe ba mabolongo na bango na se baosambelaka pe mpo na nga naza na batu oyo baza mature sur la vie spirituelle nakoki kozala na mwa problème moko eza spirituel nakoki kokende pa na bango bakoki kooriente ngai. C'est comme ça yango toyaki komona ta présence ya mama Laure Mbongo ezalaka bongo eza pasi pe mawa mpona biso bakongolais Congolais azaka mutu moko bandeko nanga yeso ki amoni ka likambo aoluka kaka abebisa kolinga kaka alobaka mabe na yebite yango Belvi kandi boina ye na likambo nini biso ba Congolais photo zala na bolingo biso ba Congolais photo zala batu biso ba Congolais photo zala kana mitema biso ba Congolais photo zala batu ya kokanisa ka pe kokanisila ka baninga ekozala malamu. Totika ba comportement na biso oyo ezanga ka mutu na makolo te ozala ke nga nazalaka abakuk nga nazalaka famille bota eza na babilo mosusu vanda pe olobi nga moi de nature la famille nakoki koloba nakoki kopesa exemple nga ndenge nazabo nazalaka kutu mutu te ke non naza famille bota naza abakuk naza te nga nalandaka natalaka na nga filme oyo nyonso namonika na sepeli nango naza na nga na ndako vu que nasalaka jour ka namoni kedeti lelo naza na ndako naza libre na kovanda nanga natali théâtre nini ya sika natali batu nini ba retourner kuna nakoti nanga na komi kotala. Je suis comme ça soki pe na moni film wana intéressé nga makasi yango bomona ka mosusu na kokota na sali pe analyse ya film ango na yoko betela bino pe lisolo ezalaka bongo parce que na yebike bango nyonso baza bandeko na ngai nakoki jamais kokota na ba réseaux sociaux koma kofinga neti bato bakomi kolobela mama na biso Laure Mbongo o alingi akitisa valeur na ye kitisa valeur na ye na ndenge nini ye Belvi kandi ayembaka ba musique profane oyo kokitisa valeur ya mama na biso Laure Mbongo la famille mosusu eza babilo mosusu totikaka koloba eza bien te. C'est vrai, eza bato mosusu balobaka toujours que Congolais mesana na ekoloba, Congolais mesana na buzoba, mais babuzoba wana ezalaka malamu mingi tolongolaka babuzoba mosusu na mitu na biso. Na place babuzoba mosusu tiaka mayele vandisaka mayele ekozala malamu. Que na ba place nyonso bato déjà bayebi ke Congolais ezalaka na buzoba. Imaginez na ba makambo oya Alexandra. Na fongola na no parenthèse. Est-ce que vous savez que eza na ba Camerounais ebele ba Béninois ebele oyo ba oya kofinga ba Congolais ke bino ba Congolais ezaka buzoba na buzoba yango ka makambo bolinga ka buzoba bolinga kokota na mozindo ya makambo te. Partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà, quand na bandolo babandeko nanga bato pays mosusu ba komi na niveau ko loba keno biso ba Congolais zaka buzoba. Pourquoi? Parce que biso ba Congolais tozala kana tawana te ya ko favoriser ba star ya mboka na biso.
biso moko to sabola kabango biso moko to finga kabango mona mutu mosusu parce que bafutaka ye moi $300 par mois kendo fingelanga mutu kingandi ye pe apelisi caméra ye pe akomi ko sabola jour pe bakobebana na mutu wana asi a garder ba audio nyonso akoya kobimisa ke ngoni mutu tel ye mutu abando tindanga ezaka pasi luka mbongo na ndenge ya bien luka mbongo na nzela ya bien ngana lobaka toujours yango mosusu na betela Karine Mokonzi maboko. Pourquoi? Parce qu'il y a une analyse na ye moko sala barando na ye na ndenge moko bien zana tawana teke na zwa ona finga na zwa parce que la vie a beaucoup de surprises. Lelo oyo o finga ba ofuta yo mais lobi kuna mutu wana kutiko kufa. Peut-être mutu bando sabola na ba réseaux sociaux ne mutu ko sunga ka bana na yo ne mutu peut-être zamba ko tiaka na nzela na yo pour ka sunga yo. Et aux ala pasi pe mao bande konanga na komi nanga na suka partage nanga wana to mona na lisusu na ba émission na biso mosusu bye bye et à la prochaine.